Nzambe ya bomo epe ya solo apambola bino banso na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristu. Nazali très reconnaissant na Nzambe mokeli mpo na libakuli ya apesi ngai lelo mpo ete nakoka kosolola na bino maye matali liloba ya ye. Bino baye bozali bana baye mpe bolingaka ye. Ezali wa bino ndeko Tito Ngbanda. Boye bolamu na émission Que dit la parole de Dieu? Liloba ya Nzambe elobi nini? Lelo tokokende na makomi po ete tokoka kuyanola na motuna moye. Quel est le rôle du Saint-Esprit de Dieu à l'intérieur d'un croyant? Eloko nini to mosala nini elimu esantu ya Nzambe esalaka na kati ya mondimi oyo botama ya sika. Tokokende na liloba ya Nzambe po ete tozwa eyano na motuna mona. Yesu Kristu na nzoto na ye asekwa avant Nzambe amatisa o likolo apesaka ba instruction ya dernière minute na bayekoli baye ba apôtre baye. Na Acte chapitre 1 tokotanga verset 5 pe 8. Verset 5 Yesu Kristu alobi na bango boye. Jean abatisaki na mai kasi bino na mwa mikolo mike bokobatisama na elimu esantu. Yesu Kristu alobi na bayekoli baye to ba apôtre baye te akundololi bango ete Jean abatisaka na mai kasi bino ba apôtre bangai bayekoli bangai na mwa mikolo mike bokobatisama na mai te alobi ndenge wana te bokobatisama na elimu esantu. Voilà, depuis batisimo ya elimu esantu eye batisimo ya mai eza so na tina te. Verset 8 kasi bokozwa nguya elimu esantu ekokita likolo na bino bokozala batémoin na nga na Jérusalem, na Judée mobimba, na Samarie pe jusqu'aux extrémités de la terre. Yonde ko ozoyoka nga esika ozali oza na Jérusalem te, ozali na Judée te, oza na Samarie te, ozo fait partie à extrémité de la terre. Kasi bokozwa nguya elimu esantu ekoki survenant sur vous et bokozala batémoin. Puissance nini, nguya nini ba apôtre sengaki bazwa. Yesu Kristu na nzoto na ye asekwa alobi yango bokozwa nguya yango elimu esantu ekokitela bino bokozala batémoin. Nguya wana oyo Yesu Kristu azoloba eza elimu esantu. Tozali koexamine awa rôle ya elimu esantu. Eloko nini elimu esantu ya Nzambe esalaka na kati ya mondimi. Une fois que ba apôtre bazwaki elimu esantu bango bakomaki batémoin ya Yesu Kristu. Po ete moto azala témoin ya sekwa ya Yesu Kristu, po ete biso bandimila tozala batémoin ya sekwa ya Yesu Kristu esengeli tozwa likabo ya elimu esantu pe toloba na bakota ya sika. Tokomona que yango nde esalamaki na mokolo ya Pentecôte. Na mokolo ya Pentecôte tango bato bazwi elimu esantu nguya wana basalaki nini? Balobaki na kota ya sika, bazalaki kotémoigner sekwa ya Yesu Kristu. Le parler en langue témoigne la résurrection de Jésus-Christ. À chaque fois qu'un homme parle en langue, cet homme témoigne la résurrection de Jésus-Christ. Acte chapitre 2 verset 4. Na mokolo ya Pentecôte liloba Nzambe elobi ke ba apôtre bango banso batondamaki na elimu esantu. Tozali koexamine awa eloko nini elimu esantu ya Nzambe eza kosala na kati ya mondimi. Mosala na ye, rôle na ye, œuvre na ye na kati ya mondimi. Liloba Nzambe na verset 4 ya acte 2 lobi ke ba apôtre bango banso batondisamaki na elimu esantu pe ba apôtre babandaki koloba na bakota ya sika selon que Nzambe mokili aza koyebisa bango baloba. Liloba Nzambe ezali kitoko, hein?
liloba nzambe lobi ke na mokolo ya Pentecôte baapôtre banso les 12 batondisamaki na elimu esantu e baapôtre bango nde bavandaki koloba na bakota ya sika selon ke nzambe mokeli azo kopesa bango mpo basexprime ezalaki te elimu esantu oyo bazwaki yango nde ezokoloba na kati na bango te elimu esantu elobaki te bango bazwaki nde nguya ya elimu esantu bango nde bazwi action babandi koparle en langue bazoloba na kota ya sika e tango bazoloba na kota ya sika bazoloba bamerveille ya nzambe po bato banso bayaki na Pentecôte moto na moto azoyoka baapôtre bazoloba na dialecte na ye na monoko ya mboka na ye alors tango Pierre azwi liloba nsima ya Pentecôte atei sermon ya liboso bato esali bato mitema pasi balobi na bango me tokosala boni alors apôtre Pierre apesi bango eyano na acte 2 verset 38 et 39 Petro alobi na bango repentez-vous bobongwana mayele mabino ko se repentir esalamaka mbala moko oh bato mosusu ndeko esengo se repentir non l'homme ne se repent qu'une seule fois comment po moto se repentir esengeli moto mona atatola na monoko mwa ye mokonzi Yesu esengeli mpe andima na kati ya motema mwa ye ke nzambe mokili asekisi Yesu Kristo na bawa na ntango wana moto mona azwi bolimbisi ya masumu maye manso asalaki avant nzambe mokili apesi likabo ya elimu esantu akomi mwana ya nzambe ya mwasi to ya mobali mpo na seko na seko alobi bose repentir ke moko na bino abatisama na mai te alobi ndenge wana te abatisama na nani abatisama na kombo ya Yesu Kristo mpo na bolimbisi ya masumu mwa bango bakozwa nini likabo ya elimu esantu tozali awa tozoluka toyeba mosala ya elimu esantu na kati ya mondimi babotami botama ya sika verset 39 po ete elaka ezali mpo na bino bana Israel mpo na bana babino mpe mpo na baebanso oyo nzambe oyo baza na mosika oyo nzambe akobenga bango yo ndeko olanda nga sikoyo yo ozali na Jérusalem te yo oza na Samari te esika ozali ozofe parti ya bato baza mosika nzambe nde abengisi yo sikoyo tokende mpo toyanona na motuna mwa biso toexamine makomi mpo ete toyeba eloko nini elimu esantu ya nzambe esalaka na kati ya bomoi ya mondimi surtout mondimi oyo azali koparle en langue mingi tokende na évangile ya Jean chapitre 14 na verset 26 Jean 14 verset 26 tokomona biloko mibale elimu esantu ya nzambe eza na kati ya mondimi esalaka Jean 14 verset 26 na verset 26 tokokuta biloko mibale oyo elimu esantu oyo mondimi azwi esalaka elobi boye mais les consolateurs l'Esprit Saint molendisi elimu esantu oyo tata akotinda na kombo na ngai nani yango aza tata ya Yesu Kristo nazoloba awa tata Yesu Kristo azoloba eza nani tata na ye nzambe akela likolo na se tata ya bandimi alobi molendisi elimu esantu oyo tata akotinda na kombo na ngai ekoteya bino makambo maso mpe ekokundelela bino maye maso ye azoloba ngai nazoloba mais les consolateurs l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Superbe. eloko ya liboso elimu esantu ezosala na kati ya mondimi elimu esantu ekoteya yo makambo maso kasi molendisi elimu esantu oyo tata akotinda na kombo na ngai ekosala nini ekoteya yo eloko ya moke to katikati non liloba nzambe elobi nini
Écoutez toute chose. Makambo manso. Écoutez makambo manso. Soko yo zokolo bana kota ya sika ebele. Quand vous parlez en langue abondamment. Alors, esprit en nzambe za na kati na yo ekobanda koteya yo. Na tango wana okozwa abondance, liloba parole à connaissance, parole de sagesse. Esprit en nzambe za na kati ebanda koteya yo na kati ya mayele mayo. Ozali na chambre no accoucher, ovandi, ozozwa penza liteya ko. Kaloka ndenge nazo conseiller siko nzambe mokeli yeme azoteya yo en direct. Voilà, parce que yo zui elimo esantu mais ozo salela ozo parler en langue parce que elimo esantu za na kati na yo eza lokola batterie za kati ya mutuka. Soki yo tourner clair contact était mais moteur ko tourner te yonde ko so lingo ka radio tourner radio fungwe radio olingi mwinde pela yonde osala ngo. Mais esprit en nzambe yo zui yonde o actionner yango et surtout la manifestation de parler en langue. Oh ezo ko adorer Dieu parfaitement. Eloko ya mibale elimu esantu ya nzambe oyo eza na kati na yo ezosala mosala nango ezali nini? Elimu esantu ekokundelela vous rappellera tout ce que Jésus-Christ avait dit. Nyonso ya mibale oyo ezaka toujours na verset 26 ya Jean 14. Elimu eloko nini elimu esantu kosala? Elimu esantu ya nzambe eza na kati na yo ekorappele yo ekokundelela yo maimaso Jésus-Christ alobi. Maintenant, motuna nga na kotuna na yo ndeko masi ndeko mobali yango. Est-ce que yo ozalaka esika Yesu Kristo aza koloba? Non, eyano ezali non. Ozalaka te. Est-ce que makambo maso oyo Yesu Kristo alobaka ekomami? Non. Nyonso ekomami te. Alors, esprit ya nzambe eza na kati no ekorappele yo eloko nini? Ndambu ya maya alobi? Non. Tout ce que Jésus-Christ leur avait dit, manso, oya lobi. Donc, yo zali, ovandi wana, esprit ya nzambe oyo eza na kati na yo, ebandi kote yo makambo manso ma Jésus-Christ ateya. Même oyo ekomami te na kati ya Biblia. Quelle puissance! Nguya toza nango ezali seki te. Esprit ya nzambe oyo eza na kati ekorappele yo nyonso, pas une partie. Vous rappellera tout. Même si vous avez oublié les choses, même si vous bosani yango, esprit ya nzambe eza na kati ekorappele yo yango. Il vous le rappellera. Quelle œuvre fantastique du Saint-Esprit à l'intérieur d'un croyant. Manifestation mosusu eko kosala yango pona yo te, sauf l'unique manifestation kosala biloko wana ekolingisa yo eloko nyonso esala meza manifestation à parler en langue na bomoi na yo ya losambo ya mokolo na mokolo. Tomoni na Jean 14 verset 26 biloko mibale elimu esantu ya nzambe eza na kati na yo esalaka rôle nango œuvre nango. Esprit elimu esantu oyo eza na kati na yo na kati ya mondimi ekoteya yo toute chose makambo maso et ekorappeler yo et vous rappellera tout ce que Jésus-Christ avait dit. Alors toleka sikoyo na eloko ya misato. Eloko ya misato oyo elimu esantu ya nzambe eza na kati ya mondimi esalaka. Elimu esantu elimu ya bosolo ya vérité ekopesa témoignage ya mokonzi Yesu Kristo pona kokomisa yo pe témoin. Tokene na Jean 15, na Jean chapitre 15 tokotanga verset 26. Yesu Kristo azoloba toujours makambo ya molendisi les consolateurs oyo ekoya elaka ya tata alobaka yango avance avant ascension avant mata que bayekoleba bakozala batémoin biso tokozala batémoin. Alobi tango elimu tango bokozwa elimu esantu bokozala batémoin. Alobaki yango 2 jours avant ke bakanga ye pe avant akufa.
Jean 15, verset 26 et 27. Verset 26. Tango, mon lundi akuya, les consolateurs, ils allaient Esprit Saint. Oyo ngana kotindela bino de la part ya tata. Tata na enzambi. Esprit oyo ya vérité. Oya eux t'es pas tata. Esprit wana ya vérité et qu'on rende témoignage nangai. Jésus-Christ a dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part de qui? De la part du Père. À côté de la part de tata nae. Et c'est beau kundola, beau se rappeler. Jésus-Christ, tant à Koufaki, à Kundamaka, Butumisa Tomikomisa, Tonasa Mabele, Nzambe Mokiri Nanguya Naia, Sekusaye Nabawa, Amatisi Olikolo, Vandisi Jésus-Christ, dans le Bokone à Mobali, Nzambe Mokiri, au moment où Nazolobo, a Vandi Nangbende na Bokonzi, dans le Bokone à Mobali, Mwana Nae, Jésus-Christ. Et tant à Vandisi dans le Bokone à Mobali, Jésus-Christ a zui, Elimu Esantu Pe Atindi. Et la Nzambe. Jésus-Christ a dit, je vous enverrai de la part du Père l'esprit de vérité, l'esprit qui donne la vérité. Vérité, c'est alors qu'on dit. Qu'est-ce que la vérité? Vous vous rappellerez dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus-Christ a dit à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Verset 27, à Jean 15. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, beaucoup rendre témoignage. Parce que vous allez dans Uta et Bandeli. Quand vous parlez en langue, l'esprit de Dieu en vous rend témoignage de Jésus-Christ, que Dieu l'a ressuscité des morts. Le kola ozolo bana kote ya sika, ozo parler en langue, ozali témoin ya sekwa ya Jésus-Christ. C'est ça la troisième chose. Toké na Jean chapitre 16. Pour te examiner œuvre ya elimu esantu. Musala elimu esantu rôle nae na kati ya mondimi wa botama sika opi surtout oyo azoko parler en langue mingi azolo bana kote ya sika mingi. Ndenge na ota koloba aucune autre manifestation et ko sala yango pona yo. C'est seulement le parler en langue. La quatrième chose, o elimu esantu esala kana kati ya mondimi. Elimu esantu ko conduire yo ko tambisa na kati ya bosolo bons toute la vérité. L'Esprit Saint vous conduira dans toute la vérité. Trois choses et ils ont mentionné o elimu esantu ezana kati na yo kati ya mondimi salaka komami wana Jean chapitre 16 verset 13. Quand les consolateurs sera venu, quand molendi siekoya esprit o ya vérité et ko tambisa yo na kati ya vérité nyonso toute la vérité. Poète, car il ne parlera pas de lui-même. Il y a comme il le aimé, mais à kolebela yo o ya yoki et à koyebiso makamo makoya. Il vous annoncera les choses à venir. Tango molendi, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et que tambuso la vérité nyonso. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Le bic, tango molendisi sera venu ekuya. L'esprit l'esprit de quoi? L'esprit de vérité. Et que tambisa na kati ya vérité? Non. Dans toute la vérité. Est-ce que yon de commencer de combat toute la vérité, ils animent. Toute la vérité, Jésus-Christ a dit, ils allaient 7 épîtres adressés à l'église. Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens. Donc, les 7 épîtres adressés à l'église. 7 épîtres, les 7 épîtres à l'église vont se répandre dans votre cœur.
C'est ça la quatrième chose que le Saint-Esprit fait à l'intérieur d'un croyant. Alors, la cinquième chose, c'est quoi? Et là, mitano. Nini. La cinquième chose que l'Esprit Saint fait à l'intérieur d'un croyant, l'Esprit Saint vous dira tout ce qu'il aura entendu de la part de Dieu. Eli mwesantu nzambe. Ekoyebi so maimaso ayoki epa nzambe. Car il, l'Esprit à vérité, et comme akolobate pona aimé, ne parlera pas de lui-même, mais l'Esprit de vérité dira ekoyebi sayo ekoloba. À vous tout ce qu'il aura entendu de la part de Dieu. Tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera quoi? Les choses à venir. Ekoyebi so makamo makoya. Tokenesikawa totala la sixième chose. Et là, quand motoba, o elimu esantu, ozana kati ya mondimi. Esalaka. Le elimu esantu ya nzambe ozana kati na yo. Ekoyebisa yo. Pe eko annoncer donc maema koya sima makosalama. Les choses à venir. Il va le faire à condition que vous parliez en langue abondamment. Tango zolobana kota ya sika mingi na bomo na yo. Jean 16 verset 14 robinin. Esprit à vérité. Et il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Verset 14, il y a Jean 16 de lobby. Il se référait à quoi? Il se référait à esprit de vérité. Et que ça la nine. Esprit à vérité au kumis, il me glorifiera. Pour la nine. Pour être esprit à vérité au kamata. O ezananga. Ce qui me concerne, connaissance à Jésus-Christ. Vous voyez, Sabino. Donc, esprit en nzambe zana katina yo, amundimi, et ko kamata connaissance. Ouais, Jésus-Christ, de la part, connaissance de la part de Dieu. Et que ça, la monini, akoye bisango, na yo individuellement, dans votre cœur, na motema na yo. Okoye bango, penza kitoko, connaissance wana. L'esprit, oye nzambe zana katina, et ko expliquer yo, Jésus-Christ azali nani. Parce qu'il faut bien connaître ça, on partage, on a pas de basusu. Mais esprit ko yebi so na kati ya mayele mayo na kati ya cœur motema na yo. Esprit de vérité me glorifiera. Dans votre cœur, vous allez voir le Christ ressuscité. Na kati ya motema na yo, les yeux du cœur okomona ngo. Christ c'est quoi? Le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ glorifié. Parce que ozolo banakota sika. Verset 15 à Jean 16. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Oh, nyonso eza tata. Eza anga. Natina wana nga na lobi ke esprit wana la vérité okozwa. Eza nanga pe ko yebisa bino. Eloko ya sambo. Oyo elimu esantu. Oyo ezali na kati ya mondimi esalaka. L'Esprit Saint glorifiera le Seigneur Jésus dans votre cœur. Parce qu'il prendra de ce qui concerne Jésus et vous l'annoncera. Il vous fera connaître le Seigneur Jésus-Christ à vous individuellement. Esprit Nzambe na katina yo. Eko yebisa yo, eko permettre o yeba Jésus-Christ. Malamu. Parce qu'il prendra de ce qui concerne Jésus et vous l'annoncera. Eko yebisa yango. Soki tolingi sikoyo to kundula makam sambo. Biloko sambo oyo elimu esantu ezali na kati ya mondimi esalaka ezali nini. Tango surtout tango mondimi azoloba na kota ya sika. Eloko ya liboso elimu esantu ekoteya yo makambo manso. La première chose, l'Esprit Saint vous enseignera toutes choses. Tomonaki yango. Eloko ya mibale. La deuxième chose, oyo elimu esantu ya nzambe eza na kati ya mondimi esalaka nini. L'Esprit Saint vous rappellera tout ce que Jésus-Christ avait dit. Elimu esantu ko kundolela yo maema so Jésus-Christ alobi. To aloba. Eloko ya misato o elimu esantu eza na kati ya mondimi esalaka na kati na yo eza nini. Elimu esantu, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité rendra témoignage du Seigneur Jésus-Christ pour faire de vous aussi des témoins. Voilà.
Esprit Saint, on de rendre témoignage à mon conseiller Jésus-Christ. Et comme ça, on peut témoigner à mon conseiller Jésus-Christ. Parce qu'à chaque fois que mon tozo parle en langue, je témoigne c'est quoi Jésus-Christ. Et là, quand il y a mis les mots sans tout, et je sais à mon dit mes amis, l'Esprit Saint vous conduira dans toute la vérité. Et les mots sans toute la vérité. Tout le monde a qui toute la vérité, pardon, ils allaient les 7 épîtres adressés à l'Église. La 5e chose, et là, quand il y a mis tant, et les mots sans tout, et je sais les alinini. L'Esprit Saint vous dira tout ce qu'il aura entendu de la part de Dieu. Et les mots sans tout, maïmas, ayoki, et pas en zambi. Et là, quand il y a mon toba, et les mots sans tout, et ça, là, quand il y a mon dimi, parler en langue, l'Esprit Saint vous annoncera les choses, comment? Les choses à venir. Et les mots sans tout, et quoi, maïmakoya. Voilà, les choses à venir. Alors, et là, quand il y a Sambo, et les mots sans tout, et salaka, na kati ya mondimi, botama ya sika, pe azokoloba na kote ya sika. L'Esprit Saint glorifiera le Seigneur Jésus dans votre cœur, parce qu'il prendra de ce qui concerne Jésus et vous l'annoncera. Il vous fera connaître le Seigneur Jésus-Christ à vous individuellement. Et l'imoué sans tout. Et kokumisa mokonzi Yesu na kati ya motema mwayo. Po ete elimu wana e sans tout. E ko zua oyo matali Yesu Kristu pe koyebisa yo. Et koyebisa yo, ko fait connaître yo mokonzi Yesu Kristu yo me individuellement. Wana ezali biloko sambo oyo tomoni oyo elimu esantu oyo mondimi azwi eza na kati na ye mondimi abotama ya sika mpe azokoparle en langue akoki kosala elimu esantu ezosala na kati na ye role na elimu esantu na kati ya moto mona role nango œuvre nango mosala nango alors motuna yango oyo combien de temps esengeli yo osala opase ntango ozoparle en langue mpo ete okoma témoin oyebi lelo oyo bato mingi batiaka accent likolo ya miracle baguérison bamanifestation mosusu mais toza bamanifestation libwa mais moko te ekoki kokomisa yo témoin ya Jésus Christ disons moko te à l'exception disons kaka moko ya bamanifestation wana nde ekomisa yo témoin ya Jésus Christ manifestation eza nini manifestation à parler en langue koloba bakota ya sika babiloko nyonso tu wana le 8 autres manifestations yango nde okokomisa o capable opérer babiloko les 7 choses oyo nauti kopartage na bino te yango nde kofaire connaître bino Jésus Christ te na kati ya motema na yo mais le ntango ozoparle en langue mingi ozona bakota ya sika mingi nde connaissance wana ekozala répandre na kati ya motema mwa yo vérité wana ekozala répandre kati ya motema mwa yo okoyeba Jésus Christ individuellement kati ya motema mwa yo alors esengeli sikoyo oyeba ke elimu esantu ya nzambe oyo eza na kati na yo ezolingisa yo ntango ozoparle en langue omanifeste biloko sambo oyo nauti koenumere awa mpe na récapitule awa boye mpo ete otia na kati ya mayele mayo opartage yango na bato basusu mpo ete bato mingi bayebaka te rôle to œuvre to mosala ya elimu esantu na kati ya bomoi ya mondimi lelo oyebi yango ndeko mwasi ndeko mobali ezali tour na yo ke obanda koparle en langue mingi mpo ete omanifeste yango na bomoi na yo mpe opartage na baoyo bayebi yango te mpo ete bango mpe bakoka kosalela baopere manifestation na Saint-Esprit oyo ya parler en langue mpo ete bamanifeste mpe biloko sambo oyo nauti kopartage na bino nzambe oyo akela likolo na se na biloko biso tata Yesu Kristu apambola bino banso